très aimables internautes, bonjour et bienvenue une fois de plus dans notre rendez-vous de tous les jours. Vous, comme vous le savez, chaque jour, nous courons derrière l'actualité. Nous sommes toujours à la recherche de l'information dans la source. Voilà. Pour aujourd'hui, vous voyez derrière moi, il y a pas mal de enfants. Il y a beaucoup de personnes qui sont derrière moi. Il y a même qui passent devant nous pour vous montrer que l'ambiance, c'est l'ambiance qui règne ici dans le quartier Kémi. OAP base Oyo. Et si maman na moboko et si maman bongo na honorable Dunia Kilanga. Na moko alelo to ebiete rentrée scolaire et si légui déjà Kobanda. Il y a déjà une semaine que rentrée zali penza effectif na mboka na biso. Na moko alelo mo na mboka Dunia Kilanga o azali bongo moko na topé cadre na kati a peu perdre a begisi bana ya primaire si a secondaire. Lelo moko lelo bako sala penza bako zongisa bango to bako kabela bango ba fourniture scolaire pona ete ba banda classe na bango lolenge esengeli. En attendant activité ezali ko banda to sala non pena na moi makasi ko zo moi quelques personnes to ka penza ba impression na bango par rapport ya mbela wana. C'est vrai que beaucoup de parents ici à l'RDC bazana makokite ya ko sala ko pesa bana bango au sommet là-bas na bango ba fourniture scolaire mais na mawana honorable Oazali moko ya ba élu awana Moamba Dunia Kilanga abengi ba maman na kati ya fondation na bango kima bongo apesa bana oyo alengeli pona bango to landa moi réaction moko na moko et bongo to route na tout juste après pona ko sala des annonces. Voilà, très aimable internaute, Ozali na moka ba maman au bazali ba bénéficiaire au bana bango bazali ba bénéficiaire il y a don, il y a honorable Dunia Kilanga. Maman Honorine, bonjour. Bonjour maman. Maman Honorine, yo oko kandenge nini komona acte honorable ko sala mokula lelo. En tout cas acte oh papa Dunia zo sala pona lelo. En tout cas vous venez tondi na sengo. Pour na tani na mbongo ko soba ba kaete. Pour tout ça ba na na classe. Mais alobi ke lelo apesa bana bakaye na tana sengo moko makasi mo ete même papa na ndaka alobi te place okenda ka en tout cas ça place mo ka bien. OK. Ko bana bato nini o ba bokela peut-être honorable libanga ko bana bango nini est-ce que ko lancer pe appel na ba maman mususu o ba dutaka peut-être na honorable Dunia. Na ese ba mama o ba yakate na réunion ba ya réunion c'est bien papa Dunia zo sunga ato salisa bana. En tout cas, vraiment, bana bazotanga. Ata obi minaval les autres papa zo futa minaval. En tout cas, ba ebele vraiment. Dans les sengo vraiment en casse. Merci. Bonjour. Bonjour. C'est présenté. Iguet Luzolo. OK, maman Iguet, par rapport à l'activité de honorable Dunia Siliko Lengela Lelo, yo ko loba nini par rapport ya don oyo honorable ko sala mokolo lelo. Toto pesa eba merci vraiment ya mingi nzamba bomba ye. Abatela ye donc awasa makamwa malamu o toto sepela nango. Yo za maman moboti yo za na bana boni. Nana 3 enfants. Bana on surtout ba kozwa bazali pe ba kozwa ba dona mokolo lelo. Bazali. OK. Ko lancer message nini bandeko ba kolanda yo à travers le monde tam susu ba dutaka pe na ba don ya honorable Dunia. Baya ebele ngai pe na bana pe ko douter ba bengi ngai. Tina yaki donc makama malamu ezali baya ba ozala dessus te. Merci beaucoup. Merci. Maman Bonjour maman. OK, moi liloba par rapport ya dans oyo honorable ya kosali. Maman ya ko samba ezate ya likukuma pete. Honorable Dunia Kilanga muto ako se comparer na ye na badon azate azo sala ya minene na kati ya Kemia. Ezana mutu moko te abengisa etuluku ya batu boye baya kozwa bakaye. Ngato sepela kane makasi biso ba fidèle na ye banda kala to banda na ye nzambe akobatela ka ye tikuna ko pambola ka ye biso bitoko continuer ko soutenir ye mbula na mbula songa mbeli babeta kaliko fite okozoka papa d'amour papa social tolinga ka yo makasi. Voilà, merci beaucoup. OK, maman bonjour. Bonjour Yaya. Kombo nani maman? Kombo nanga maman Makabika, bienvenue. OK, maman Makabika, un mot par rapport ya dans oyo mwana mboka honorable Dunia Kilanga alengeli pona bino mokolo lelo. Ko loba nini par rapport ya mayo honorable ko sala mokolo lelo?
Bon, namoni likambo penza ya koloba te po ezolekela ngai. Po honorable Dunia ye aza mutu oyo donc azosala ya malamu ya malamu ya malamu aza ne député te. Mais oyo asalelaka biso ba député kutu oyo. Aza député. Hein? Ba oyo kutu bazali basalaka ngo te mais ye azosala ya minene na kati ya kemi. Neti boyo ebele tozala mbongo osombela bana bakaye te donc tomilengeli te mais abongisi apesa biso bakaye po apesa bana bakende classe azosala ebele na kati ya kemi tala neti na quartier na biso kemi todindaki alukeli biso penza nini oyo ekotaka na mai ebimisi en plus azosala biso po moko oyo eza penza donc matero moko durable donc tata oyo nzamba batele makasi apese mikolo milai abakisela ye bambula likolo ya bambula na ye po na nzela na ye tozobuka ebele azolatisa biso bamama neti ndenge nalati boye eza kaka honorable Dunia azosalela biso ya mingi ndenge natekaka kaka ye apesanga mbongo yango esunganga natekaka naleselaka ndako nanga mutu aboye nakoki koloba nini donc ya ye pene na bakiseli ye bambula ebele awumela donc nzambe abakisela ye bambula azonga lisusu lokola mwana moki. Merci beaucoup. Toi. Bonjour maman. Bonjour. Moi le loba par rapport il y a dans honorable Dunia ko sali mokolo lelo. Ah mama. Nga ndenge nazali akomo na nga nanu ya liboso milolo Suzanne. Naza mwana papa oyo azali songa mbeli papa d'amour. Na bolingo alakisi biso kati na kemi pona bana na biso en tout cas pona ye nazosenga Nzambe apambola ye koleka na libotele mobile azongise lisusu ya sika Nzambe wana apakula lisusu mafuta ya sika pe moniseli lisusu ya sika pona ide oyo azwi pona bana na biso pona tinga milolo na njima kiteke bana ngai balinga bazwa bakaye mais na nzela papa na biso Dunia kilanga songa mbeli papa d'amour bana na biso bazwi bakaye mokolo lelo yango nazo remercier Nzamba pambola ye apambola ya kolo. Merci beaucoup. Merci. Maso comme la suka to zo na suka à moto zo.
va. Yeah.
Ça n'est fini pour aujourd'hui. Très aimable internaute, partout où vous nous avez suivis. Nous sommes très ravis de vous savoir très nombreux à travers le monde. Vous nous suivez au Canada, aux États-Unis, surtout en RDC. Nous sommes très fiers de vous savoir que vous êtes toujours là, coachés, connectés pour suivre de nouvelles sur notre chaîne YouTube Congo Impact News. Si c'est pour la première fois, je vous prie de vous abonner. Donc, pour la moi synthèse, moi mon quai, mon honorable Duni Akilanga Oazali, moko ya cadre au sein ya peu perdé, albenga ki ba maman ya quartier Oyokima, pour na kopesa bana bango badon. Il y a bakaye na moma biloko mosusu ba fourniture scolaire ba maman ba sepeli tolandi pe dunde honorable asili koloba vraiment esengo et tikala na banda kona bino esengo ezala na biso nyonso tout très prochainement. Un grand merci na la grande équipe ya Congo Impact News là je vois et tu me vais t'accueillir derrière la caméra mais aussi tonton Pati motomoko bien. Un grand merci à toi, un grand monteur Topesio Mbote Pédisusu papa Yves Penza Boye Malamu na monde ba marié. On se verra très prochainement.